www.potonapoto Mbote on soit ngaka Lamine donc vos journalistes du Saint-Esprit nous avons toujours match qui tokomosi avec les meilleurs sites www.potonapoto.com. Nous avons toujours le partenariat avec Congo Direct Arnaud de Vouma 500 mégapixels l'autre anniversaire na yeka ka bon anniversaire à Arnaud de Vouma le lot obnazama baxé sur une année de plus babi na site na Congo Direct qui ne sous liboso le lot a toi chez maître Nzonga ningezala kaka o asaka ba soirée ya kitoko na kati kaka ningezala kaka tozokuta to bimi libanda tokutani na les meilleurs jinga ba ki mokonza ba DJ Alain Milando sonore babi lelo ba pesi combo ya David Guetta David Guetta babi na muto ta basala minene c'est qui muto basala minene c'est Alain Milando matoya ko tuna basala ngwa minene eza wapi ozobeta mawapi biso bazera toloba kaka nga sala minene Alain Milando ngolo na sala minene ye moko penda alobela biso sala ngwa minene za wapi ya besoin adresse biso nga confirmation ba na poto bobi ki ngai na kala masolo ya sir na kotsa ye pembe na ngai Alain Milando sonore boni papa bien nzoto rande mozomona kitoko ndega oloba kitoko mosi nalela manga merci beaucoup babi nara toujours babi kitoko mosi bon pour le me boni matele Milando merci beaucoup boni ma Alain Milando tokina ba sona okala tokina ba sona yo ngalo ki ngomwa kala mais na Facebook na mosi lo mo la mo ki sous Alain Milando son nom défaté na ba fête David Guetta sala minene ou David Guetta bête est-ce que mo bête on ce qu'on a Paris mais ba DJ basé belé mais pourquoi kaka yo Jean-Marie Malo on ko semba ou babi ve na nga katimini babi toi toujours na Alain Milando son nom ngezala kaka muta ba sala minene pourquoi ba DJ basé belé mais pourquoi kaka yo Alain Milando son nom ozokende kende to liboso ba l'avance deska ndeko na biso fali pour parler baka trop à l'avance depuis trop à l'avance basa la mine ne sabsuda benda dina quoi non merci la mine yebi kaka poto na poto mais oyebi ke ezaka makambo ya nzambe na bana na ye soki nzambe apamboli na ye vous comprenez donc na minute oh vraiment franchement na osenga merci na bato nyonso surtout oyo balinganga nazobeta basala minene et non pour na compétition non ezaka musala na osala yango mtezo memangai na banzela wana na obeta ngo na tembete na osala ngo pe na tembete eza vraiment ndengwa na ndenge nzambe a tracé déjà chemin na ye donc c'est la première fois na ba salle oyo ba grand musicien ou ba betaka DJ Moko a beta plus de 2000 personnes a beta na palais des congrès. Parler de congrès. Nana invité qu'on a parlé de congrès, bana poto bana France bangba bana invité qu'on a parlé de congrès au yobeta. Au fait ezaki soirée ya ba maman comme on dit tozaka na moi ya ba maman. Ouais donc ezaki soirée à 4 associations sanganaki batali muntu o akokai ko asime na soirée wana ezaki ngai yango bazwaki ngai. Donc eza na défi ya ba collègue té mais mikolo yo vraiment franchement nzamba opambola salle wana eza blague te pono betango eza ba salle o kofia betaka mbali boso na Europe DJ congolais mbali boso na Europe DJ congolais Yemoko a assuré plus de 2000 personnes donc voilà quoi c'est Sono Alain Milando et Lomé vous avez DJ David quand nous lobby David Guetta congolais nandimi kaka nanu apesi sous bananu ba pesi sous David Guetta ozo sa makeli na Facebook Alain Milando son nom David Guetta ngai na pesa ba kombote ngabi nanya pesi kombo wana lisusu ya quand ne ba obenga ngai ba obenga mususu lobby ya moninga o nzamba ba DJ samba ba DJ ngana bi bon soki bamba pesa ngai ngana zui na ngakaka ngana zo pesa te nazo komi pesa te soki bango ba pesi nga na zui ndeti yo benga ngai yo bino benga ngana vous avez dit na saini na zui kaka merci beaucoup Alain Milando babi tozana yo tozotika yo po okota merci ozobeta susu babi chez Nzonga ndenge zala kaka naza invité d'honneur
donc yango nazolinga nakota na kati natala ndenge nini ezali tokobengo na plateau tokolobela par rapport à ba DJ tout au bana Paris na yo na kati musamni komo tambola ndenge bino ba DJ bo BBC masola ba DJ bokomi ki fait mukolo fait abengi yo banzembo o DJ mukolo fait asinga bocha au mona yo mobeta banzembo c'est un posa na yo likambo wana vraiment franchement likambo wana au soulever oyebi ke na yo nde na lelako na baquestion eloko yango lobi tosolango mokolo invité ngai franchement tosolango eza ya solo. Merci beaucoup totiki okende www.potonapoto